Nabiso. Alors, nous avons le plaisir de recevoir pour vous Pierrot. Pierrot, c'est un ami que nous avons croisé. Je crois quand même au Moni, tout dans la Pierrot, tout sur la Pierrot. Malembe. Pierrot, bonjour. Bonjour. Bonne santé. Bien. Alors, nous avons Pierrot. Pierrot, c'est Pierrot tout plus Ah, voilà. Pierrot, c'est notre ami. Oh, déjà, Bomoni comme invité à l'émission Nabiso. Pierrot, toujours tant bon l'émission Pierrot, toujours solo là. Pierrot, aux ans à 12 ans. Pierrot a 12 ans, ok. Pierrot, le coup, aux ans à 12 ans. Au côté na balabala na Ajinin. 6 ans. 6 ans. Est-ce que Pierrot, il est là, balaki si au papa. Papa na yo na maman no oye babango. Te. Oye babango te. Bukabwana na bango ndenge nini? Papa na yo na maman no. Bozalaka na bango place moko. Siko papa aza wapi, mama aza wapi? Papa na mama baza na Angola. Baza na Angola. Tango bango bakenda Angola, batika yo otikala na nani? Natikala pa koko. Otikala pa koko. Koko afanda koteni? Koko afanda na bare. Na bare? Est-ce que soki ba bake pa koko na bare oyeba koko? Na yebe soute. Ah, oyeba soute. Alors tango komi na siko po oya okoma na balabala Pierrot. Okoma na balabala ndenge ni? Koko mtabengana nga. Koko bengana pona osala ni? Abengana nga pona. Atikela nga fufu siko na teka. Tanga atikela nga fufu na teka siko. Ya mabam ya mwasa yo de fufu. Abiko ko mtatindie. Après fufu akei. Tant koko aina poka tuninga fufu na tika yeki api elimnie. Après nzo konte bikolo. Ata beko kite. Siko akainga nzo betanga banzo betanga. Après batu bayo kotelanga. Après abilo sola lenda kwa na oboma yo. Abibimaka na bilamba na bwakenga bilamba. Après nga pe na zu bilamba. Lobi na tonga na lali na libanda lupango. Après lobi na tonga zwinga. Amatinga transport ako sanka o toke église mobwe. Tant toke église mobwe koko siko tango yaki atikinga. Atinga place mobwe. Tango atinga place yana. Nga siko aisinga zana zo transport ya bwe to kende. Koko mbamo eke bela. Ok, merci. Donc Pierrot siko koko ake na eli bela atikal ko sundola yo. Église ngo za côté ni? Ka kota bare. Zaka côté bare. Siko awa yo okoma ofanda côté ya stade awa. Okoma koto ndenge ni? Koto na ndo tambula ka. Wando tamwanoka malem. Eti oyo se retrouve koma koto na. Siko yo tango komi na victoire. Okutani na ba master mususu o le babinga bango ba shege. Ba menasaki yo te? Ba menasa ngati. Bayamba yo ndenge nizalaka ndenge ni pola la libanda. Jour aliboso la wapi? Jour aliboso la libanda. Libanda liboso ya église, liboso ya ndaku na stade to wapi? Nakata mutuka. Kata mutuka ikufa to mutuka ya mutuka? Ikufa. Ok. Alors tango lali libanda koko otikala pe komona suko côté. Mona qu'il souté. Alors Pierrot komi kofanda na libanda na balabala. Alors je vous ai toujours dit mesdames messieurs, soyons sensibles aux cris de détresse. Vous savez, nous avons beaucoup de choses à faire. Au moment où certains sont en train de bien vivre, il y a également ceux qui souffrent. Alors on se demande, toujours qu'il n'est pas. La RDC, un grand pays, potentiellement riche, mais avec le peuple pauvre en fait. Na bato va souffrir makasi. Bozo kanenge Pierrot, azo expliquer biso awa. Alors Pierrot, okomi na yo shege okomi na libanda, ozola na libanda. Osala ndenge ni po olia. Nasenga Senga na nzela. Est-ce que bato pe bapesa ka? Siko tango bato bapesi mbongo no sala na ngoni. Nsombilipa na lia na lali. Nsombilipa na mo eloko mso kolia. Na lia. Après si li olali. Siko osukola ndenge ni osala ndenge ni po osukola. Kosoka to sukola na mai mabwe. Na mai ka oya kalamu o. Ezarabi
Moi, on a ma parole du peuple. So précisé sous Sokoli. Si m'a parlé du peuple, hein? PSD sans au Sokoli. Est-ce que les lots déjà au Sokoli, ils tournent en ok au Sokoli? Le Sokoli est en tongo. Sokoli, on attend, on peut passer, on peut descendre. Nani yo bino opesa ka descend. Yaza mkoloma ito azapeka ka shege yo mutazane tipomba wana. Mkolomai. Kolomai. Alors, Piro. Nayebi ki bato ba Olanda yo. Et ça la passe parce que comment on a n'engozo vivre. Siko pona olala ka wapi. Olala la kananda kwa mamana. Mamana. Tongo na bimi. Na poka ka suna na lali. Na lie na lali na bimi. Kabum. Mama wana ukutana na endenge nini? Tukutana keka na kabikota martir. Kombo nena? Ma Chantal. No Chantal. Azape na bana? Bana ni ba voyageur. Ah ok, bana ni ba voyageur. Bakenda poto to bakenda api? Bana Lubumbashi. Bana Lubumbashi. Sikoto ukutana na Mama Chantal apesa yo ndako abiki ofanda a olala. Eza ndako wana apesa yo eza na musto olala kana se. Enda umabeka bona o sala o chambre. No musu maba mkie. Musie mo mtapesa yo. Sikoso ko beli. Usala ndenge ni. Muso muna swana mbonga kena ngana hôpital. Batal malade na bela muso. C'est maladie grave ngamna sombikisi. Mais ceux qui ont maladie grave, ils ont tombé la route ici. Ça fait très mal. Je crois que Jean Gobal a chanté cette chanson. Je me rappelle encore une fois. Baibinga Bomwana. C'est-à-dire qu'on aimerait bien encore être traversé ces jeunes âges, bien près de parents, mais des fois. Ça ne colle pas en fait, puisque l'avenir nous réserve beaucoup de choses. Alors c'est indépendamment de sa volonté qui est ça là qui est peut-être azala boye. Maman Chantal mtaida kayo apesio asali msusu biki. Mais sikoyo nenge toza boye Pierrot. Ukanisa nini pona vino ozana souci nini? Nakoma musali nzambe. Ozana souci comme musali nzambe? Est-ce que yo oyebi osambela parce que musali nzambe faut ba osambela. Est-ce que ce que est-ce que yo sambela na? Avant là, na pesa nzambe merci. Bon na tongo sokola mukisi ko. Na pesa nzambe merci nga komisinga na tongo. Alongoli nga na badanja ndenge na ndenge. Mingi bakanya komona tongo na lelo baseli na komona yango te. Yango ya monisinga tongo na lelo. Yango na kopesa merci. Merci. Et Pierrot, est-ce que bon église, est-ce que aucun n'a pas église? L'église à Jakarta. Église ni? Jakarta. Ils sont à Jakarta. Tant qu'on commence à l'église, on compte à peine un pasteur. Non te. On compte à un pasteur. Parce que tant qu'on est à l'église, banani bayambaka pour côté à l'église. Tout le monde côté à nos cas au fandi. Le protocole, ba pesa nga place. Le protocole ba pesa ko place. Est-ce que ça na mukolomo déjà que ba protocole moko a benga tayo pour aluka ay bata soki kutaka wapi? Non te. Okutana ka église osambeli église esili obi passer na okutana tana ete ki okope sembo dana pesera mbote tuna nante obisa pe bango mutu moto église ke ozalaka bobo ozala na problème bayambanga tono ya kasika baloba akoti sika na kati église a telema après na telemaki bayambinga après babi moko atikala nanga to solo la nae. Mutango atikala? Mutango atikala ka to abanzo sola nanga tuninga uti wapi. Biso comme l'église na biso l'église la louange. To yamba batu bien, to sambela bien. Ndenge to yambio na kombo na Yesu. Otikali ba mon église na biso. Je disais tantôt que nous sommes très très suivis. Nous disons encore une fois de plus un grand merci à Mopao, donc Mazamba, Mopao Mazamba depuis Saint-Étienne, le roi de la forêt qui est fidèle à cette émission. Nous avons également Hirschi Love, le patron de Hollywood Beautiful,
une nouvelle entreprise de beauté qui sera bientôt disponible ou implantée ici en République démocratique du Congo, mais pas seulement ici, mais partout à travers le monde. Nous disons un grand merci à Chancel Mbemba Demi-Dieu, qui est partenaire officiel de cette émission, l'impresario Claude Ndombasi, il y a Gianni Sitachunga Poutou, nous avons, il y a Roger D. Mampouya, il y a Odilo Mampouya, Eva Moirina Autriche, nous avons Yapichu Miezi na Chine, nous avons LM2222 à match. Alors, je vous avais dit qu'aujourd'hui, nous ne parlons pas de la musique, mais nous avons préféré recevoir notre ami Pierrot, avec qui nous sommes en train de parler petit à petit pour le comprendre. C'est un enfant de 12 ans. Et alors, donc, je crois quand même, Tomé Kampeko Solato Yeba Nengenini à Vivaka. Alors, Pierrot, au commis dans l'église, wana, babiso qui est l'église, a sur la louange, mais au tigala kutana pasteur te. Tant que mutona sku busolo lina na kat église, ayi sur une église ezali. Après si ba pesa l'autre côté si la bon. Yes, a bien ngaka to sola. A senga na landa ndenge église na bongo ikendaka. Akamnya so basala. Apona suka pesinga mbuta apona kei. Et si les bon. Alors, merci. Donc je crois quand même te comprendre la vie sur Pierrot. Pierrot, est-ce que le lot vit au Anzela ya kozala na balabala eza vie malamu te ça la copie parce que mon ndenge zo vivre aux appels en souci aux ala au fanda pembena ba parents papa maman aux appels na bango est-ce que so le long muto alinga zoyo akotsa yo classe Pierrot est-ce que otanga Ok, merci Pierrot Navanzi. Ce qui le bato alingi basunga basa elo loko. Oko senga bato basalela yo nini? Bakotsa na classe. Bakotsa classe. Est-ce que so muto alingi azwayo azolo isika bacho na ndako batangisa yo basaelo makamyo surtout est-ce que okondima? Ok, merci. Alors on a besoin Pierrot au tala kuna liboso place mto filmer biso. On a besoin au yebisa ba papa ba maman ba okiko aider likambo moko basa ila yo nini puisque aux amours nous a pena droit au vivre aux ala pe malamu aux alokola bana msusu oko taper classe otanga pe polobi pe vina yo ezala malamu. Alors le caméraman va s'approcher dans Montréal poussana na yo pona tous ozopena Pierrot na gros plan Pierrot nini basalela yo basomela ba uniforme c'est vrai, comprenez qu'il est encore trop petit, il ne sait pas comment s'exprimer, mais Azan a besoin de bilamba, Azan a besoin d'aide nabino tala bilamba walati. Montréal, on est en train de voir. Est-ce que vous avez un sapato pour un sapato de G4 longola nan autre longola lokola na o déjà sapato eza au katana eza au kufa. Est-ce que vous avez un sapato msusu te zaka oyo o nani asombelo na lokotango voilà, donc je pense que pour mon Pierrot, Azan a besoin de sa patte. Parce qu'on est en train de voir le vêtement. Oh, déjà, Isa ya Okufa. Oh, déjà, Isa n'a pas écouté. Déjà, il y a mon meki ko bamba. Ah, ouais, bon, on dit déjà donc, meki ko bamba. Donc, Isa déjà ko na singamo ko Isa wana. Donc, Isa déjà ya Okufa. Alors, des personnes de bonne volonté, je crois que. Comprenez au fait ça fait très mal, ça fait très mal. Alors soyons sensibles aux cris de détresse. La RDC a besoin de vous, mesdames, messieurs, vous qui soutenez cette émission, vous qui nous suivez de partout. Je crois que la mort, c'est pas le fait de le dire, mais la mort consiste à de preuves en fait. Manifestons de preuves pour nous faire voir que réellement nous avons l'amour, nous nous aimons les uns les autres. Et ça fait très mal en fait. Dans ce bakutini na rolo bapona
ndeko na biso Pierrot, c'est vraiment un petit emphase à nous mona muke, mais ce qu'on a batté na olobanine. N'engaka boyeba comment est-ce que les gens sont en train de vivre. Na place ya kozwa mutu mususu o déjà zane kutu na mbongo ebele. O kabela ye mbongo. Na place ya kozwa ki mutu mususu o déjà azala de na Congo déjà azala ne déjà bien. Seulement pourquoi? Parce que je ne dis pas beaucoup kabela ba artiste et les sousté. Mais regardez aussi un coup d'œil sur ces enfants. Bota là-bas non. Bota là-bas non. Mutaoki ko aider na bilamba, mutaoki ko aider na kolia ya kolata. Déjà place azali, c'est pas maman. Maman Chantal hein. T'es stade. Donc juste après ça tokita là non pas maman Chantal. Poto yeba ceux qui ko sungaye to ko sungaye na ndenge nini to ko monela yo wat. Alors to qui n'est pas maman Chantal. Maman Chantal abima. Est-ce que au maman Chantal anda? Voilà donc maman Chantal azalanda à côté. Mais vraiment, ça fait très mal. Merci, Pierrot. Le Wamsor, le Bezali. Ici. Merci, Pierrot. On n'a rien à dire. Mesdames et messieurs, je crois quand même que nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Nous nous sommes démerdés. Nous avons voulu tout simplement Botala. Comment est-ce que ces enfants sont en train de vivre? Je crois quand même que Montréal, en partant au Komeka Kozulangana, nous maï, tout là que ça batoune, et si ka maï bandeko basukolaka. Il y a des personnes ayant en fait des personnes de bonne foi. Oui, que ça, on a pas moyen, on a makoki, qu'on soit peu moins aux yeux, ou encadré, au côté classe, ça on a besoin de classe. Lobby, on ne sait jamais. Bah, oh, bah, son rabattu, ça pas forcément au boti non. Il y a des enfants au bota pété, mais le leur comme appelle porte bonheur pour nayo. Donc tout ça na bolingo. Moi, on a déjà un sika wala laka. Mais maman, on a ça là, et sika maman Chantal, ou appelle ça sika kolala. Et vous allez payer mieux, vous allez payer charge à côté de sa classe, à côté de sa vous allez payer en contact avec maman Chantal pour permettre mon à cola, dans la condition il y a bien. Alors nous sommes en train de dire un grand merci à Manugotu au Bolanda Abisso. Je répète encore une fois de plus, mon vieux Gauthier mascotte, Tala Mona, Batutu Bazo Lanabiso, mon vieux Laura Lorenzo Tala. Alors paparazzi des stars, Bosunga, le news des stars, Bosunga. Namoni ya grâce mais na tu mono na bapota kala mingi des jours mona mona ozana na bapota te sko lelo namoni na bapota makasi boye nini Batuta ngai. Basani Batuta ngai. Batuta ki wapi? Na Transco. Batuta ki na Transco. Nde sali bapota o nyoso za nanga. Ba mema ki na hôpital? Moto wana batuta ki o est-ce que beaucoup tana na ele susu to amema ki na hôpital après Ki. Akimaki. Mais dans l'hôpital, je crois quand même on s'approche un peu pour nos mona puisque dernièrement na mona mais na mona na ba pota boité. Alors ba pota onyo surtout na moni ozaki na hôpital osala ki combien de jours? Na sala 2 ans déjà. 2 mois. 2 mois. Donc 2 mois osala ki na kati hôpital tout le monde ndenge wanaki okomi na ba pota boye. Olobi moto a transkwana o Akima. Ezalaka boye. Tozalaki na baninga na ngai bango bazalaka te. Muninga na ngai na mususu munene akenda tusopa kenda atumbola mutaliboma e. So penine nga nazosenga nasengi asenga bona boy. Aketumba mutaliboma azoya koya azoya okima mutaliboma na Holanda okima ba. Atindiki mutu mususu ngala loko ti mutana na vandisi apa ya tindiki mama ko tindika tindinga Transco mama ke tuti na kwebwe. Ok, donc le Transco, ce qu'il faut peut-être vous expliquer un peu ça bus na biso oyo gouvernement est en place pendant ko sunga batona transport ya ngone ba Transco eza ba bus ya minene wa moni benga ya kimbuta wana ya ngona ba Transco. Alors ya grâce tulimito to expliquer biso moi muke et il y a grâce ba parents no bazabi papa ngai ba kabana de na mama kala wana nazana bébé na ngulu madaba ba kabana za kabwana. Est-ce que vous combat papa na pas junior bon maman na ma Karine yo bando bando fanda wapi to bando vana na sans fil fana masina sans fil. Est-ce que lelo mona kalisuba mona papa no mana te mama bisa kimanga kenda braza
Ah, ok, mama Kima Kenda Braza. Mais tant ya Kenda Braza, tika na maboko na. Na maboko mama ba. Bakoko na yo. Siko tant utikali na koko na yo. Ndenge ni esalaki okoma na balabala siko. Tant nakolaka nakoma na 6 ans tuna koko na biso mama koka isinga. Mama de na papa bino bakabwana na tuni bopo nini batangisa ngati. Ale koka pesa nga réponse taketeka po mama mbali na yo kufa. Ayo linga mbali mususu ko linga mbali mususu. Mobala na bana koko na biso linga bango te na biso linga biso ta yo benga na ngai. Tango bengana yo koko no pe aloba eloko te. Koko azalaka te. Koko kuta lobi tango nakenda kuna deuxième jour koko bazonga boy. Ok, bon alors, si tu n'as pas moi muke, yo za mwana mwasi olala kana no wapi? Tolala na victoire kota la police. Olala na victoire kota la police. Olala kana mus, bozana ba mus na bino, bozana ba bilona. Carton. Wapi? Na carton. Olala na carton. Carton ezaka yo moko bomba kangoto eza olokoti carton pour que olala. Na lokota. Et ozana biloko malili o mi fini karatone. Biso ne soza ngoti. Donc kaka o ozana ngonde olati ka usulolali. Siko na monyo na bilamba isi elamba liputa o ozana ngo. Jipolati. Ezaye. Elise. Elise ne muta asunga kyo na jipa peso jipolati. Yo mo ozana bilamba te. Ngazaki na kolala nga mui kolala nga ro ya jaune ko pesa to pesa ko mwana na muke mukolo jipa no to pesa kolala na ke na ngo take na ebite jipe pe kata na ya ngondo tikali kaka bolati jipe ya alors sikoyo ka ya ngonde bilamba oyo zana ngozana bilamba msusu Elise bi azo jipe na Elise ne bosoni alobi azo jipe. Je peux aller à combien? Je peux 1000 francs. Na Gambia, je peux 5 césati. Je peux aller à 1000 francs. Oh, y a somba qui a 1000 francs. Oh, Elisa somba qui a 1000 francs. Ça va. Nga so to si sia nga na osombelo jip. Hein? Olia mbongo na te hein. Kende. OK, biso. Elise boko osombelo jip hein. Na pese mbongo 1000 francs que asomba jip. Alors, ce que grâce nangi to yeba. Est-ce que vie oyo ya kofanda libanda eza vie malam? Ti. Ni o mona o se pelisa côté na vie ndenge bo vivaka. Nde ba beta biso. Beta bine pa banani. E baba ya basi. O to yebi bangote. Ah, nga kanisa ki pa bon Elise jaza na mbali ne bongo yo za na mbali. Tuna bango. Nalinga rapete. Nalinga ete. Olinga nga. Ah, ok. Na bien, est-ce qu'on a bien? Na bien. Na bien. Ya grâce. Ah, ya grâce kolanda ete. Kolande na nuté. Kolanda ete. Na bien, grâce. Nga bango tuna bango ngalinga bango tu. Balanda ngamba ngala boya nga bango. Siko na lobi bana mibali yo ne balobaka na vianzela ezalaka pe ke bazio pe na makasi baki obibana babimina balingaka kofanda nga vanda na nga nga so kinga na kina nga victoire na ke vanda na nga bango bavandi ya 3 jours bango balala ka siko na biboye ndenge toza boye bana mibali wana ko bakenda kolanda est-ce que ekomela kopeka na nzela nde baza boye bamenasio po babima na yo balinga ba violenga na ganga ka na lupa mama mo babima bengela bango basoda bakanga bango yo lobake yo olingano mamba mibali wana tuna bango nga kudu na linga ngote ya beti sukumo mbali nga beta ngote. Merci. Navanzi que tout le monde est salé bisope plaisir puisque yozo boya quand même zela mabe. Alors,
tozo siko pona kolia na yo tomoni est-ce que depuis tongolais bolete point tesenga kiti bakabeli to savon de to ngatu ke sukula bakabeli no savon izawapi pardon total à savon là qui ça nani akabeli no savon mama la banda ko kalinga nino abanda ko tumba nini o masango la kabeli mino siko mai bo ke suko la place ni na pale pepe na 4 prince na ngamba na choma obeto bokaki parce que yo za mwana mwastango suko la place wana batu balanda ka ote mio pola merci, félicitations. Alors, ce qu'on a besoin naïeba pour nous coller au salaire ndenge. Vraiment, ça fait mal. Donc, mesdames, messieurs, je crois quand même Bozo, Kanenge, Marambo et Salamata. Alors, merci encore une fois de plus, Nabino Batou Bozo, soutenir Bisso, Maloris la Congolaise, Bozo Mona. En tout cas, le jour, le footballeur intelligent, Chancel Mbemba Demi-Dieu, bon séjour en Belgique, depuis Siombo Tebele, et Siko Zali, et l'on a maman, joyeux anniversaire, on a maman. Moi, c'est Chancel Mbemba. Merci na Batutu pour soutenir encore une fois de plus. Donc Hirschi Love, Waza partenaire et émission Hirschi Love, le patron de Hollywood Beautiful, le Pesiombo Tebele, l'impresario de Claude Ndombasi, Caprice 2e Dan Bolingo bien. Tout ça est belle, basé bello walandara émission na biso oyo, oba soutenir biso. Nous avons également et Baby Fashion que je salue, Baby Fashion, appellation Beauté Belé, et ce que vous avez vu LM 22 à match. Mesdames et messieurs, ça nous fait très mal. La saison sèche boye, Malili et Langa, alors on se demande, un pays potentiellement riche, mais n'a pas de souffrance, mais RDC Sokokei est un pays, je dis encore bien, potentiellement riche. Mais les lots batu bazo souffrir batu bazo ye baté et sikanini bakoki ndenge ya ko vivre. Alors nzemboni nzembo bala qui sont en centre nzemboni non vineti yimba ko toyo kata bien, grâce. Nous sommes comme tous les enfants naissent. Et moment donné, on m'a trouvé dans la vie. Maintenant, une vie vraiment misérable, abandonnée et méprisée. Souffrance, pourquoi c'est un peine immérité? La guerre et la mort naissant des esirables, ainsi que les divorces de nos parents contribuent à notre misérable vie. La guerre cause vraiment nos parents sont morts, potes disparus jusqu'à ces jours. Ah, infidélité de nos parents, apporte civilisme à notre vie. Infidélité de nos parents, apporte civilisme à notre vie. Voilà pourquoi les enfants géminis, j'ai 2 enfants, je pourrais aucun.
Merci, bravo. En tout cas, Azo mérité. Il là. Et n'a pas qu'il en a peu son ya jupe hein. Pour Balbi après le jupe à cause c'est. Va qui oui, bon à jupe hein. Ya oliate na bi ya jupe. Oh, ils a bon ya jupe. Alors, on se demande déjà avec notre sœur Grâce qui n'a pas de quoi mettre de quoi mettre sur son corps donc comme vêtements. Azo on a est-ce qu'on est tous aboués so batu bazabo bazana sunga yo ki ko sai la yo nini yo pena po ba sai la yo nini ya Grâce pardon loba Kakotanga ngaka kotanga est-ce que oyebi pe kotanga nayebi te okosi c'est là l'action non bongo zana ngoto otala ka soki ya Grâce ya kotanga to koyeba ya Grâce tala likolo mbongo abakomi di Congo bongo likolo wana oebite bon awata omoni ata eloni omoni ata okiko tanga 1000 francs bravo to betela ya Grâce maboko ya Grâce ya otanga puisque alobi place ka akoki te likolo ya Grâce likolo bakomi Banque centrale du Congo. Mais banque Oyo, na centrale est compliqué à Grâce, mais du Congo à Moni quand même, à Tanyango. Félicitations. Déjà, et ça dit combien de temps depuis Oza na balaba la boy? Neleka de bonne année. Olé de bonne année libanda. 2009 to ya kibiso mibale. Ok, bon, ça va, ya Grâce. Kosika na ote. Kosika note kolanda ete ya zotumbuloka boy. Nabi siko ya Grâce. Ndeza bona mono zotamma yo poza pika makolongulu siko eloko ya nabo yobo bobina ya Grâce kolanda ete na bien na mono zotambola pe makolongulu Montréal zona mona ya Grâce ke azotama makolongulu ya Grâce azoboma na na bisiko otama makolongulu pani lipapa na ngekata na kituna tae oui na mona kyo ndengo bandolo ko obamba lipapa ngo bwaka kyango wana yebaza lipapa te lipapa nizeba isa lipapa na yo ozo kilango soni ya Grâce bon lipapa koyoka soni te ozo soni eza ngo lipapa na alors ya Grâce to komi na biso na suka pour olobi oza na besoin otanga batuba siko neza boy na bien bakonzi ya mboka o bakozwa libako ya kotala yo yebisa biso nini okebisa bango basunga biso ba papa ba mama o bazolanda ya Grâce okoyebisa bango nini pe bakabana te na ba papa wana eza conseil tala pena. Ok, merci ya Grâce. Nabi ya Grâce ko soki obeli osala ndenge. Tuna bango sona beli. Na kokarate na tambola te. Na vanda ka esika mako. No pita besi anga ko na melaki sa pharmacie te. Ok, merci. Alors je crois que nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Nous disons un grand merci Nabi Novatubola Nabiso. Une seule chose que nous avons toujours dit, soyons sensibles aux cris de détresse, soyons sensibles aux cris de détresse. Aujourd'hui, on n'a pas voulu est-ce que tu aimes la vie de musicien, mais tout le monde qui tu aimes la vie de nos bandeko au bozo mona awa. Boy ba vina bango ndenge ezolekana. Boy ba vina bango ndenge ezolekana. Alors, pour na tout besoin a besoin kosunga ya Grâce aza awa, ya Grâce que so ba tolinga mono ba mono pinga na binde na mona osiko. Merci. Donc on a eu place de Zoya Grâce, mais bah oh boza na besoin ata lamba pamba, ata mingi ata lamba bosunga bango ezala moi malam. Alors sentez bien. OK. Bandeko ba otala biso est-ce que toko ba kombo na nani? Kombo na Ben. Kombo na yo Ben. Donc Bénédicte bakata Ben. Boko mboka ozala ngote. Kombo na Libai Mizama. Nani?
Ngeba Nizama. Ngeba Nizama. Ah, ok. Tongi toyeba quand même. Bon, parents na yo, papa na ona maman na yo. Papa na akufa, maman na akufa. Ok. Papa akufa, maman akufa. Papa na maman bando fanda ndaku moko? Ti, bakabwana. Bakabwana. Yo bando fanda na maman. Ok. Donc papa na maman babuti yo ka yo moko? Na papa ndiye nabuta mina moko. Ok. Na papa butami yo moko. Na et pas maman, botami combien? Et pas maman toujours le quoi 5. Moza lokola 5. Ok. Donc na 5 to moni quand même yo za aux hotelinga nano esika penda ufanda fixe zati. Bandi kuna wana baza wapi? Bandi kuna baza na papa bango. Baza papa bango. Depuis maman kufa, bokutana na bandi kono déjà? Mbala moko. Bokutana mbala moko na bandi kono. Ok, merci. Donc, tu es mis on va pas mal kimia parce que on a la société. Tant papa na maman ba kufi. Obando comment yo fanda pa nani? To wapi? Obando fanda pa tante na ngai. Obando pas fanda pa tante na yo. Tante na zo au jour ya matanga, après matanga, toi zo ka yo avant maman kufa. Azwanga ton ba pandi matanga ne suicide. Ton ba pandi matanga nde ay kozwa yo. Ok. Et tante aye kozwa yo tant bapanzi matanga ye moko ne muto azaki décision ya kozwa yo. Ok. Azio na matanga bande kono pe biso bazalaka na bazalaka siko après matanga bango bakenda wapi? bazonga pa na bango bando fanda e papa na bango. Ok, tant matanga esili bango bazongi e pa na bango papa e papa na bango yo tika lesiko yo moko. Bon, maman zaki na bande comme souci. Bande pour maman ni disika bazalate. Oui, disika bazalate. Bo banda ko fanda wapi? Ton papa biso azalate bando fanda na mimoza. Bando fanda na mimoza. Mais tant maman bandi maman belaka? Bela. Tant maman beli to quoi basali combien d'années depuis maman kofi? Depuis maman kofi déjà 2 ans déjà. 2 ans déjà. Ah, ok, c'est bon. Vous avez un âge? On a 14. Vous avez 14 ans. Ok. Au Banda, au Tanga? Oui. Actuellement, c'est vrai qu'elle n'étudie pas, puisque déjà ou mettre déjà, ou passer une nuit, c'est tout un problème. C'est-à-dire, déjà, elle traverse un moment très difficile, et c'est tout à fait normal qu'il y ait une rupture dans l'étude, c'est-à-dire, l'étude quand même, à 4 études. Parce que moi, je continue au Tanga exaté. Ou en autant en école ni. Je vais au Tanga dans groupe scolaire, maman va battre ngoma. Groupe scolaire, maman va battre ngoma. Va battre ngoma. Ngoma. On est dans la commune. Na commune ya Lutendele. Ok, na Lutendele, c'est vrai. Lutendele na monga fula. Ok. C'est bon, vous avez une classe, au 4e classe. Na 2e. Na 2e secondaire. Au Bando, quand ça se passe, au passé 3 ans, on va la section informatique. On va l'informatique. Ok. Il y a un des au kanisa au manani un jour. Le kanisa un jour, on a la secrétaire dans une société particulière. Ah, ok. Ça, c'est une bonne chose. Hein. Ça, c'est déjà secrétaire dans la société. Ça, c'est bon. Donc, on espère déjà Nzamba Osunga. Une nouvelle tendance. Et comment mener sur ma case pour Jordan comme ça ou engager les soit à Béné abano salam sala côté kuna Bénédicte. C'est vrai aujourd'hui c'est ça likamwa passé au komelio na kozonga na lisolo na biso olobio 4e classe na 2e ozotanga le société ndeko mama yaki kozwa yo beaucoup mofanda mais nini so c'est ça li okoma libanda ozanga na place ya femme. Quand on a fondé vraiment azala penza te nanda beti 2 semaines une semaine to bando tikalaka ngana mwana mbal mais mwana ya lingenga te abandi ko bingana nanda ko mama bango azate ezaki na jour mo bo mama bango abimaka abeti 2 semaines kuna ali abingana nanda à partir de 0. Parce que yona nandeko na yo ana mobile bando wela ni donc ne ba vraiment eloko ngani to bando ko wela te.
Il y a Zaïne, tu n'as pas âge. 33 ans. 33 ans. Bon, mais quand moi, tu y quand même. Yo, est-ce que nanda ko obanda ko sala musala bien? Obanda ko sala musala bien. Tozara ngai na maman ba na tozara 3 personnes. Ah OK. Donc vous avez 3 personnes à kati andako. Il y a bala. Maman. Teye mona ya tante na. Abala ti absenta ka basi mibale. Donc absenta basi mibale. Babando fanda wana to bandeka koya. Babandeka koya. Ah OK. Babandeka koya. Mais si yo pour abanda ko gangela abanda ko bengana yo problème ezala bando zala nini? Abanda ndi komila kuti mingi. Donc abanda osa makamyo sonsa kuti. Abanda pe kolinganga te. Kolingo tene na bando lukao likango kuma mwasi na ye to likam nini parce que batu ba mekampe wa ko yeba. Ne ebite ezara so to tikel biso mbalinga na ye ponga bandola na chambre. O tonsa bandola ye palala na chambre msusu. Omona so na lele na chambre aya kwa kotilanga na chambre ba 0R na banzete abimsanga abetanga asinga nga bambongo na pese mbongo na kilukele mbongo ye falia. Donc si je comprends bien, il y a comme qui na posa banda ko exploiter yo. Donc yo bando sala osala kindumba oya kana mbongo po ya liaka. Ndeli kansine zala kibongo. Mais quand même toi est-ce que yo pe ndima ki obima obando bima osala kindumba po ya ndole sai? Te. Bo bando lia ndenge nini? Soki tanta zate. Mbongo tanta bando tsebilo ko lia to ezaki ndenge bando lia na ndenge nini? Donc vraiment il bossa bando tika banda mbali na kufatika lisuti. Moi, ce que les nabis me soit zambon, attiquer le biso, soit pas zambon, mon tout ce qu'elle cabon, moi, bah, ta quartier, ma babando cabine. C'est grave. Alors, Aïko s'est décidé à Benganayo. Mais tant qu'on va ko Bengano, est-ce qu'on va copier sa rapport et pas ya tante que maman tala boye, ndeko boye, boye, kumbo boye, ya asala anga boye, ya ibsa anga boye. Obanda ko koyebisa tante na ote abanda koyebisa eme abanda konzima te à tout le temps abanda opesi ba rapport abanda konzimela ngaka te. Donc tante abanda kondima te so opesi rapport. OK. Alors pour obima libande ikoma kindenge ne ezara samedi mobu tante abimaka tutikalanga na ina ndako akendaka mili bakwiti na ye na lala na chambre. Ezaka ba 0R à côté de la chambre, à bouki na porte à chambre à côté la na likonga. Bilo mo betikala na nzum asopelinga na chambre, abimisinga na salon abando betanga. Heureusement que nzamba salaki à côté na chambre ni skala la ka ke zombil porte subanga. Porte izaki polele alinga na fongoli porte na bimi na kimi. Na kiola na matanga pa ba voisin. Alanzinga tina matanga abomanga ba voisin ba bombinga. Elobi na muna tongo nazonga na ndako abanju gangilanga abetanga ba voisin ba yo pixel lingo yokati ndina kindaka abingana. OK, mais depuis on a otikala pe ko lukape tante te quand même pour a megampe ko intervenir na likambo yo zaki nango parce que tant yo avant okende o longwana ndako quand même otikala ta ko luka tante te oyebisa ye tante iska kenda donc na ebati na mitiope azonga pété. Sur tante place abanda ko kende d'après ye tant ayo kende mso sali une semaine libanda 2 semaines libanda abando lo ba kenda ka wapi e bando baka OK ba faire abimi. Donc tante kenda ne ba faire tout temps bon le kola peut-être so tante abimi aki ba faire beaucoup zonga tante bando na marchandise banda ko yana ba biloko to ne po to me kampe ko batatu aussitôt situé à faire banda ko sala tant so bando kende lufu abande ko na marchandise te kanda abima kinda banda ozonga. Donc quand on est abima ki nenge pas ozonga ce qui tente à moi biloko bande ko quand même moi mbongo moni qui vie changer moi mki abando ya no moi biloko to kolia na journal lelo nelo abando ya no. Ça c'est vraiment difficile et puis déplorable. Tant maman na bino azaka na bomo atikala tako la kisayo tende kwa papa ke papa na bino ndeko ne msusu yeyo tout en papa azaka na bomo atikala ko la kisayo tende ndeko na bino ndeko na msusu yeyo papa nanga vraiment
namona ete nayebi mpe elomi na ye te me babetelanga lisoloki ya kufa. Mama nanga alakisanga jamais bandeko ni to bandeko ya papa. Ok, donc tant papa no akufa yo ozalaka nanu moke. Wana on a botani te. Ok, donc oza nano atika mama bino na zemi? Wana azalaka na 8 mois. 8 mois? Mama biso azalaka na zemi na 8 mois. Ah, ok. Donc voilà, donc s'il faut peut-être raconter un peu l'histoire, c'est une jeune fille, donc je crois elle a 14 ans et qui a perdu ses enfants et ses parents d'ailleurs. Donc elle était il y a 2 ans depuis que sa mère a disparu, est partie, et son papa est parti à pratiquement 14 ans parce que quand son père est décédé, la fille avait encore 8 mois. Donc sa mère avait une grossesse de 8 mois. Alors, ce qui fait que pratiquement, il n'a pas eu cette chance de voir son papa. Et pendant qu'elle grandissait, sa mère ne l'avait jamais présenté un membre de la famille de son père. Donc, c'est ce qui fait qu'elle vivait pratiquement avec sa maman et puis les sièges de sa maman. C'est plus la famille de sa maman. Alors, bande quoi maman non msusu à part tante Noana msusu. Bande ko soit arrêté. À part tante bande ko msusu na éviter. Partant tu vas dire comme ça au éviter. Oza quand même jeune fille, les lozo, ozo ajezo pusana. Osa la nene pour lia. Donc babingana na ndako. Grâce à Nzambi, nyako kutana mama Milani Kikola. Ndi nafanda pa na ye abukolanga. Apesa nga ya olia akipanga na mo ilamba na mwasuki. Malgré tout ba difficulté ezali na Ah, ok. Bravo. On a cette dame de cœur qui s'époumonne quand même pour Bandeko Nabiso. Lélo, c'est vrai, ça fait très mal le fait de vivre aussi sans parents et vivre dans une autre famille. Des fois, il y a des caprices. Elle est encore trop jeune, donc on a des caprices. Donc il faut ça là. Alors je me pose la question, face à la caprice, réaction mutaboko la reto mutarida crise la nene. En tout cas, il faut avoir un grand cœur pour supporter. Moi, on a la fleur d'âge, parce que 14 ans, ils ont manqué et l'élo. Donc, ce qui est l'élo au monument, on a parce que à aucun cas où mais là, n'est pas tant naïf. Donc moi personnellement, si on met un peu ça l'analyse, que Luka koye bani ça la que l'élo a la boy libanda et ça parce que le fainéant, le faiblard, voulait à tout prix à commissaire bilanga. Donc, bah, jeune inconscient. Parce que si l'autre na jeune conscient. Jeune, il faut aller à Koluka, il faut abunda. Mais face à un jeune inconscient, donc après, comme il a masanga père makasi migolo, je ne pense pas qu'il ait masanga penda ou ya moins cher. Il faut ça lo moko boyo na de best to mona ina kolo kuna donc sangisa so mitu na couleur o eza masanga ya mbila eza lotoko eza ni donc ça dit mélange à masanga yo soto et voilà le résultat. C'est-à-dire nekona yo moko parce que lelo yo boza na mwandako yo obengani ndeko. Je me pose la question on a le toujours quand il fait noir chez les voisins, ne te réjouis pas ko sepelate eza ndenge on balba ki libanga o bomiso ki et ndeke chaku osekate popino so baba ndeke même libanga ne ko boma peyo. En tout cas ils ont mon abisso mon pays, nous sommes congolais, nous sommes jeunes et surtout ba maman ba papa, voilà une bonne terre ya quoi investir parce que ma belle malamu ezande ma belle oyo bana oyo bazana no malamu. Je me pose la question, c'est-à-dire au moins ceux qui n'a besoin de vivre, il pouvait aussi s'aider à comme na bilanga ya faibla wana. C'est vraiment un troubadour. C'est-à-dire que moi na ninga, moi na ndeko na yo et puis yo 33 ans ils est belé. Chez les parents encore, à comme un héritier, en vous baninga. Donc ils a vraiment mawa. Nous devons peut-être avoir l'habitude de soutenir les ndeko dans la difficulté ou à traverser un moment difficile, intense. Et Lelo, ça fait donc 2 ans yango autant gâté. Tant au moment na ninga ba ki classe. Ça la onde. Vraiment tant au moment na ninga ba ki classe, et ça la nga passe tandis que tant maman na zala
na banda quand même kotanga. Ok. Ah. Donc souci on a besoin quand même de continuer kotanga. Oui, souci nanga vraiment naza na besoin natanga. Na 6e classe parce que na Congo ya lelo ce moment c'est atteinte aza inutile la société. Oui, surtout là où vont les choses. J'ai une fois à la conscience. Être au lobby au volet. Parce que bientôt nous allons voler. Alors, à un moment de décollage, ceux qui ont un bagage, tu n'as rien dans la tête. En tout cas, après toi, parce que aussi, mais là-bas, ningata, sac. Donc, nous devons faire du tout. Sorte d'ambition surtout, tout banda, kobunda. Lelo, ndiko bene azo tangate. Nini okiko senga na ba maman, ba papa, ou azo tala yo parce que aux ana ba difficulté. Nini okiko senga na ba. Una ko senga na bat nyonso bolanda nga naza vraiment na besoin ba aider nga natanga na 6e classe. Donc nakoma nisika o vraiment no linga nazala un jour. Pour ce lelo natanga TV nanga ekepambi ki perte. Ba jeune fille bili no mona bokoma bandumba batiel manquement yo tanga. Bozala ben conscient pour botanga te. Nga vraiment naza na besoin natanga. Ba papa ba maman bandeko o botalanga naza vraiment na besoin bo aider nga bo soutenir nga natanga na 6e classe. Ok. Voilà donc bandeko, soutenons la fille parce que elle est trop jeune et puis moi c'est kitoko. Vraiment ceux qui to sungaye et ozala malamu to sungandeko atanga. Puis lobby on aura quand même ascenseur et ozala. L'ascenseur est un sens on a pour permettre biso tous appeler quelque chose lobby. Aujourd'hui quand tu es en train de s'aimer, on appelle lobby. L'espoir est qu'il faut récolter. Tout au récolter. Et en sens voilà. Et ben tu dis que ben ko za belé pe wazo tanga, wazo talayo ou wazo na besoin. Je me pose la question à moni okangi suki. Okangi mesh. Na kangi mesh mais mbongo mesh. Ekokite nde suki tikali ndamu esili. L'accent esilité esilité. Ah, esilité. Ah. Tu mèches à combien? Paquet mora mèche ils en a 2500. Ils en a 2500. Parce que oh, il y a etikali combien de paquets? Etikali paquet moko. Etikali ka paquet moko? C'est ngana osombelo aussi ça paquet. Bon mutakangi au futape. Mutakangi funa futé mbongo parce que n'est biété. Au futa combien? Funa futé 5000 francs. Faut futer 5000 francs. Okay. C'est bon. Comme ça ngana futé là mèche na nini babenga nini? Nani moko ah? Paquet moko? OK. Ngana osombelo paquet moko na pesiona mbongo futa mutu wazo kanga osuki. Ok, alors je crois que na bandeko surtout au Azota la biso à travers Fondation Ndé le cœur de la nation et ayons toujours l'habitude à soutenir bandeko. Au ça la rendre quand même pour l'ata parce que na moni quand même pour la bandeko surtout Azota la biso pour la fondation vraiment faites un effort bandeko Azota la biso la fondation. To senga na bino vraiment na mon thème Yamawa pour nous soutenir bandeko surtout ndeko na biso ya mwasi si on peut la toki ko pesa ye image mususu toki ko pesa ye vision mususu ekosunga biso et ezala vraiment malamu mingi na bandeko onyo surtout ba ko investir na ndeko na biso bene bazali mwana mwasi il est encore trop jeune et puis ça kitoko vraiment ça mon il faut tout soutenir et à retrouver ici quand la société mais ben na monyo quand même ah bon lati liputa invité lati tu tricot bilamba osala nen bilamba ezali to bilamba ezate je demande langa yo que quand même la qui ça va bilamba ezali to bilamba ezate bilamba vraiment nana bilamba te liputa on lati ezali liputa mama Mélanie tricot open alati eza tricot mama Mélanie donc mama Mélanie na minitio aobela moi sombela na bilamba ezate ao sa appeli souté vraiment nana bilamba te
Voilà, donc comme je vous avais dit tout à l'heure, je crois que je me permets à bouger ma nette nanga. Donc ça fait très mal. Comment on a mambaboué. Voilà pourquoi est-ce que nous avons toujours dit soyons sensibles aux cris des détresses. Quand il fait noir chez le voisin, on ne sourit pas, on ne prend pas plaisir. Mais au contraire, il faut compatir en abattu. Voilà pourquoi est-ce que l'on quand même une image. Regardez cette fille de 7 ans, oiseau souffrir que cette ordre de douleur. C'est-à-dire que bande comme ça, on a raté ceux qui et le monstre d'amour Félix Oazeka que je salue en passant. Il dit la richesse est congolais, na minéré, la richesse autour d'Aranango, tout c'est l'eau mort sous monter mamabe. Je me pose la question, moi il y a 7 ans, au bois qu'il a mbasu. Bozo mona lokola mwana oyo. Difficulté d'abord ils a makasi. Baki ko bois qu'il a sous mwana mbasu. O maman na bana inano azata na makoki te habité ko banda wapi ko suka wapi. Mais regardez, je crois que en tout cas ils a passé. Elle n'a que 7 ans et moi na mbasu boy azo souffrir motope ko aider azati. Je crois que na maman na qui ko expliquer biso quand même. Lelo quand même to kititi na ndako place ofandaka. Poto tala mwana pasi azo mona. Ozo sala ndenge ni parce que na moni mwana pena on dit pas si leki. So na zaina makoki au traité mona meda apote sila. 7 mois derrière mona banda mpaso. Na édité malembe kaka. Aspiri na tuti na che. Laura Fencol na tuti na che. Bino mo moni likolo. Il y en a 5 edge. Mais en fait, là, on a des petits 7 mois, on a souffert de 7 mois, on a pas vraiment, comme maintenant à l'hôpital, c'est comment on va traiter. L'hôpital est 5 ans bon. Et 5 ans bon. Au début, on a 7 ans. 7 ans. Ok, merci beaucoup. Alors, donc, je demanderai à toutes ces personnes de bonne volonté et vraiment, toi apporter assistance à Nabiso et pas à Ndeko. Porter assistance na biso et pas bandeko. Yo kokiko aider ndeko et kosunga et ça la biso bien. Alors vous pouvez nous contacter à travers le coordonnées où ils allaient afficher afin que ndeko azwa quelque chose pendant kosunga mwana oyo. Alors to senga na bandeko nyonso tout o webi ke bokokiko aider. En tout cas ngana uzanga na maloba. Ngamo mo panzisa ngomena. Nazo zanga na maloba parce que mamba boy Pota boy pendant moi on a 7 ans. Ceux qui c'était Isaac Mukolo toka ko kake akobunda nango. Et je me demande moi on a 7 ans. Pota boy mon mati lokolo mobimba. Alors s'en sortir ndenge nini, on ne sait pas mais je crois quand même bande ko boza ibelo bosala. Donc je crois présent Marco na Londres et nabi qui au réagir parce que boza tu as bonne volonté. Donc ko banana no opération to banana on a président Marco na Londres. Yene mutobana mutaliboso parce que baba to ba mitema minene moni koza na cœur d'or neti ya bango boye ils a donné pas n'importe qui donc il y a Gianni Sita Ntonga Mputu on a déjà ba oyo yanga ba véritablement femme d'affaires chouchou na tatila ba Marie M5 hein na Liège ça te bande konyo surtout oyo nga na yebi o bazaka sensible ko sunga o sunga ba mama Mimi na London en Angleterre on a payé bazali le bato baza ebele oyo bazaka vraiment na ba maman José bato baza ebele oyo bazaka vraiment sensible. Merci mingi na bino surtout. Je crois que ekosala malamu ceux qui te sauver et moi en abisso. J'ai toujours dit que un geste apparaît faible mais ça sauve des vies. Donc